Mutu nzambe soka leli ezali mawa mingi. Motazo le lazo kufa zo le labazo kangaye mitema nini ya bato boye. Quelle sorte de gens? Hein? Bozo kende kuna kosala nini bokanga biloko na bino bozonga bamboka na bino botika bango. Nzambe akozana bango. Hein? J'adresse ça caméra bozwelanga image oyo pe botala yango bandeko na ngai. Bandeko na ngai azala congolais te. Regarde-moi. Botala image oyo. Bakamati mbwa bakati mobali nzoto nyonso mbwa azo benda fumangani azolia fumangani ya moto nyonso misopo ezobima bango bavandi quelle haine bato ndenge nini oyo bato nini mitema mabe botala biloko oyo bandeko na ngai moi tant que homme de Dieu nakoki koaccepte biloko te ezali mawa eto nzambe asali bokosala boye te bokosala boye te bokosala boye te pourquoi ça la moitié? Attends, ça m'a sali. Pourquoi l'émission pour le prophète ça dit donc et puis c'est pas sinon attends criminel va sali. Attends crime va sali moi attends ça m'a sali pourquoi ça la moitié? C'est grave. C'est grave. Et puis j'adresse au chef de l'État. Baninga tout batindi bateau comme bimisa batou na bango baya. Attends crime va assassin. Bakosala bango boite muna pourquoi faire les bakosala boite et ça pour moi congolais ce n'est pas les congolais mais les africains c'est tous les africains les africains pourquoi aller là-bas faire quoi na mboka na biso dolia katomela ka Nigeria mboka nyonso botika baside africain botika bango basala na mboka na bango et c'est mawa mingi mawa mingi ayo tokokende mboka boye ndenge nini yango jetreso nazako koyebisa président Tshisekedi kamata tia bavion soki baboyi meme koya na Kinshasa atinda bango na Goma bakende Lubumbashi bavanda on doit vivre et les officiers africains ils seront sévèrement sanctionnés par tous les Africains et là bazosala bayeba cause ezali alors bamédecins mix sont des étrangers bango ba médecin te naïve bandeko na musu ba docteur ba médecin bazali kuna oyo lelo oyo muna le Cédric bakangami na ndako bazoboma bato hein nini likamoni ne si la kate les Africains je ne dis pas congolais je suis un Africain hein ba Africain basali bango nini ba mériter loko ndengo yo muna moto azali cher liboso na Nzambe quelle haine. Et puis j'adresse au chef de l'État africain. Il faut Sud-Africain pour écarter et la sanctionner sévèrement. Génocide, on est là xénophobe. Xénophobe, c'est génocide. Ce qui m'indelle basala qui yango. Les présidents africains, les peuples africains, bozo ke na poto mikonos na baboato bozo zina mindele bazo yamba bino. Mindele bazo kisi bino ko sala bino boite. Ko siki sabato ba être nzambe asali. Kotumba batu kobeta batu mabanga batumi meuble ko babeti on c'était basali ni les Africains ezali pona ba Congolais pamba te les Africains soki na l'action image oyo e ben on a bengi yo muna comment to kolinga Nzambe tomoni batiki mbwa ezali mawa mingi il mange ba cannibal la haine ndenge wana batanga classe te bazulu wana batanga te bazelanga na Afrique sibo tumbanga ozelanga na kokende te na boy voyage Afrique sibo bela na kokende sute na kokende te la kende bato ndenge wana j'ai fait ce président Tshisekedi na voyage wana babenge bango alobi na kokende te mboka oyo ezoboma bato ezotumba bato c'est comme ça a président ya Zambie azu ya boy président Swaziland a boy tomoni na Zambie na mboka mo batumbaki ba bilo na bango nyonso batumbi non ezali na Nigeria ambassade na bango ba Boko Haram ba kote na bombe ba kitisi yango ozomona ninga Afrique zokende sikoyo so Congolais akufite ba Afrique bazokufa bana hein ayi Congolais akufite solo ba Congolais batinenga ba image wa jeu de Mexel là-bas ba bomba Congolais ba kote na bango na bandako bazotambola kati na ngote pona so akufi moko te siko ba au moins ba konjabina ngoto bobo ce sont les ambassadeurs ba konjo bana makila na maboko so Congolais akufite mais ndeko no africain hein o tanga bazo bomaye noir lokola yo hein aza mutu te
Apocalypse saison lobanine. Là neti mbo azoli ya motora fumangani, azobe na njobi, azoli ya fumangani. Bakufi maloba lokuta. Apocalypse 6:10 abi makile zo kanga liboso na Nzambe. Na ya ambassadeur abatela musala. Azoba na musala mais rendre compte en Afrique. Au mona ki ba Nigeria bambeli ba Nigeria ba bimisi bambeli. Au mona ki ba Ghanéen ba bimisi bambeli na minduki. Au mona ki ba Zambien. Eza mboko o ezanga tina. Mboko ba okeleka bato mawate ba iba ressortissant bango te ba vanika kimia boye. Mboko to bengi benga mboka pelengendu. Mboko to bengi yango mboka frondondo. Lelo ba peñoso etindeli ba avion, ba bateau, ba Swaziland, ba bise, ba Zimbabwe, ba zonga mboka na bango. Tuno ya biso ata locomotive moko ningani? Ata moi bisi ya mukebe ye. Na biso moko pe ba mettre pe kota ba resoigner te bolaki na $70 boko ma 900 boko ba te 400 300 au moins c'est ça le problème ba mettre pe motema mabe ba professeur motema mabe parce que bino na $70 boko lo bata $200 te $150 te ba tie 900 ezo la xalini premier mois kota deuxième mois kota na grève. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mutuelle misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kuta eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu
na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com. Beaucoup na bande ko belé bazolanda biso na 3W Congo France na yebi bate belé vraiment bazaka attention na moyo kolanda Congo France o ezali ya boss nanga jeudi di pumba na PC Mboto Tazali. Merci na notre partenaire vient na biso Miss Impress Alio Gaz na kobo ça te coordonne biso Bookson Bukasa bato pe basote na ngai lokola malolo lorista Congo lia mami minze mamonke ma tous pepele mbetolo Arlette Bonanzo babonanzo na PC Bombote bokota ndenge vient na biso bokechu première lo barato so la makamba mboka o ezo frappé bande ko nyonso congolais bazali banda mboka bozomona ma nyonso ezo passer na kati
kati Afrique du Sud ba mama ebele bazolela baboti ebele bazolela bande ko toujours perdre kuna o bakendaki koluka vie ba misu bakendaki pe kotanga tomoni bakomi ko assassiner bango tomoni misu bazotia ba mbeli ba moto o tomoni isko ya suka o esali batu pasi ko jwa mbwa abanda ko swa mutu na o prophète ngefalo ba fumanga ni metoza pena prophète ngefango tozo sula ne Christian Touré mukendi na montage to sona prophète ngefa fungola biso des rois de Makembe Sekolo Makiki babakisele Hollywood prophète ngefa bonjour. Bonjour ndeko muna ngai na bengi yo parce que mbela esalemi monde mobimba nazali ka prophète du peuple ya Congo te nazali prophète du peuple ya mokili mobimba soki mabe ezali photo loba pe to condamner yango ezali pasi mingi na ebite émission yango soki na kolela to na kolela te ezali pasi mingi mais pour la bande émission to ko bon de nzambe tata na lola ko na bikamwa mokili ezokende wapi mokili komi na suka makambo tozomona lelo na mokili ezosala temps de la fin xénophobe génocide ekoti entre ba noir na ba noir tata mawana pasi toloba nini pona nini baninga miindo mitema mabe koboma baninga na bango kosikisa bango moto tina niveau mbwa kolia fumangani ya bato kosikisa nzoto mobimba moto azokolela azoganga kolo zali wapi pesa kimia na Afrique omoni bakonjo ya mabe bakonjo ya makila balinga bato bakufa po bazwa rien na monde ténèbres bazopekisa ta kopekisa te yawe baye te mokili ezali yayo baye te yondo sali bato baye te jijima suke ezali kolo na mingi ya koloba te parce toninga na motema tikai to na sengio kolo obakisa yango na komona tata pe na mwana na molimo santu amen amen monande komuna na kopesa mbote na bandeko babenga partout Gilbert Mwako na kat na zirika bi papa likambo yo salema na Afrique du Sud oyo est-ce que c'est normal na mo za stressé nous a mana ezali mawa parce que na kimia nazana mawamuna Cédric roi de Hollywood makambonga na monia wa somo na laksa bandeko ezali pasi mami bomolo na kasi verse mami mombolo bomolo mami mombolo bomolo mami mombolo bomolo abengi ngai ndeko nini ezoleka kuna molobeli na batu nabi mami bomolo ezali suka epasi na mokili et puis papi ngefa abengi ngai vie nini nalobi ngai en tant qu'un pasteur un prophète nazokoka te na ibeloko na koloba te dokomi wapi peto zokende wapi prophète ngefa to ke di show na mono za malili mingi prophète ngefa comment on attend au moins qui première vidéo manga mo peut-être exacti mutu congolais na bisoté ezaki comme na mutamboka mususu abomaki ndeko na bango ya Afrique du Sud mais ekoti tina makambu ya ba congolais ko boma ba congolais ba payer belé telemi to mote mboka na biso pe lobby ezaki kita na ba show party nyonso ba ndeko na biso ba congolais ba panzaki mais to mo ba soudan na biso ba kangi ba ndeko na biso mususu ba congolais mais c'est inacceptable. Oyebi eloko nyonso na mokili c'est l'amour. Bolingo muna le Cédric yokotika na tanga Biblia. Na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 4. Bolingo nde englobaka nyonso. Et puis bolingo c'est fruit du Saint-Esprit. La haine ezali fruit ya diable. Ce qui n'a moni eloko zoleka na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 4. Que dit la Bible? Quand je parlais même aux langues des hommes, aux langues des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un rein qui résonne cymbale zéro. Ce qui n'a kolobata na minoko na banjelu na minoko na batu na zangi bolingo ezali pam. Quand j'aurai même le don de prophétiser, la science de tous les mystères, de toutes les connaissances, quand j'aurai même le don de foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Attends na sakoli. Attends na zumotane na longoli yango kuna. Soki na zangi bolingo, ndeko muna
ezali pamba. Na bengi Congo France parce que la première chaîne il y a internet où est le monde mobimba. Peloko je vais adresser à tous les Africains. Balanda yango. Et Bible la Bible quand je distribue même tous mes biens, la nourriture aux pauvres, quand je livre même mon corps de brûler, si je n'ai pas l'amour, c'est pas moi. Attends la kabinzo to biloko nyonso. Nanjo to na ziki na zaki bolingo za pamba. 4 l'amour est patient. Il est plein de beauté. L'amour n'est point d'envie, l'amour ne se vante point, l'amour ne se prête d'orgueil et l'amour couvre toutes les fautes. Et loko na moni ndeko nanga muna et pesinga pas si émotion. Soki ba noir na ba noir bazangi bolingo, bandeko na ngai bolanda nga. Pe mindelo bazana race ya pembe. Pe mindelo bazana race rouge ou race jaune. Tant qu'on a tout le monde ba sud-africain, quelle haine, quelle jalousie. Bango mamo batanga kate, bazulu batanga classe te, kaka mobulu na bango haine. Mboka nyoso na mokili bandeko na ngai. Il faut pas baza pour développer mboka. Ceux qui va investir pas baza te mboka na bino ko développer te. Mais rien pesa ya biso mo ba congolais ba biso ba na biso ba mona ba homme politique na biso ba tonga kuna mingi ba société na bango beleza kuna. Mais zali bozoba na bango, ba moni conséquence. Ezali bozoba na bango pourquoi ko construire kuna, bo construire na mboka na bino ate Kabila construire ya ba botolieni. Kabila construit bandako ne belé ba botolieni. Et puis kuna ba baza na bandako pe. Azapene bandako. Et muna tikana lo ba ndeko nanga muna. Alors, les médecins sont des étrangers. Les médecins sont des docteurs, les médecins sont des Oyo, lelo, oyo, muna le Cédric, bakangami na mandako, bazo buma bato. Hein? Nini, likamoni ne si la kate. Les Africains, je ne dis pas Congolais, je suis un Africain. Hein? Ba Africain, basali bango nini. Ba mérité loko endengo muna. Motozali cher liboso na Nzambe. Quelle haine. Et puis j'adresse au chef de l'État africain. Il faut sud-africain pour écarter et la sanctionner sévèrement. Génocide, on est là xénophobe. Xénophobe, c'est génocide. Ce qui m'indele basala ki yango. Les présidents africains, les peuples africains, bozo ke na poto mikonos na baboato bozo zina mindele bazo yamba bino. Mindele bazo kisi bino ko sala bino boite. Kosi ki sabato ba être Nzambe asali. Kotumba batu. Kobeta batu mabanga, batu mi meuble ko ba beti on c'était. Basali ni les Africains. Ezali pona ba Congolais pambate. Les Africains. Soki dans l'action image oyo et ben on a bengi yo muna. Comment to kolinga Nzambe? Tomoni batiki mbwa. Ezali mawa mingi. Hein? J'adresse ça caméra bozwelanga image oyo pe botala yango bandeko na ngai. Bandeko na ngai aza congolais te. Regarde-moi. Botala image oyo. Bakamati mbwa bakati mobali nzoto nyonso mbwa azo benda fumangani azolia fumangani ya moto nyonso misopo ezobima bango bavandi quelle haine. Bato ndenge nini oyo. Bato nini mitema mabe botala biloko oyo bandeko na ngai moi en tant qu'homme de Dieu nakoki koaccepte biloko te. Ezali mawa être Nzambe asali bokosala boye te. Bokosala boye te. Bokosala boye te. Être Nzambe asali émission pour le prophète Salili donc et puis c'est pas sinon ata criminel basali ata crime basali bokosala être Nzambe asali bango bokosala boye te. C'est grave. C'est grave. Et puis j'adresse au chef de l'État baninga tout batindi bato kobimisa batu na bango baya ata crime basassin bakosala bango boye te muna bakosala boye te. étape komona congolais ce n'est pas les Congolais mais ezali bafricain nyonso. C'est tous les Africains. Ezali bafricain nyonso. Pourquoi aller là-bas faire quoi? Na mboka na biso toliaka tomelaka Nigeria mboka nyonso botika basud africain botika bango basala na mboka na bango eza mawa mingi ayo tokokende mboka boye ndenge nini yango
nazako koyebisa président Tshisekedi kamata tia bavion soki baboyi meme koya na Kinshasa atinda bango na Goma bakende na Lubumbashi bavanda on doit vivre et les officiers africains ils seront sévèrement sanctionnés par tous les Africains eloko bazosala bayeba cause ezali mutu nzambe soki aleli ezali mawa mingi moto azolela azokufa azolela bazokanga ye mitema nini ya bato boye quelle sorte de gens hein bozokende kuna kosala nini bokanga biloko na bino bozonga bamboka na bino botika bango et nzambe akozana bango en fait ngefa tomoni président na bango abengisaki ba président ebeli ba président pe baboyi ko répondre ndenge aliki tozokende wana omona te bakoki kozongile pe femo boye te bakoki kokende te parce que mboko ezoboma bato mboko ezoko même bana ya mike bazokotumba bango bamoto bazozika bazui garçon mo boye bakangie maboko bazoyite na moto bazanga balia bango bapesa bango balia ale mboka ya bagénocidaire wana moko ye moko amitiki amoni bazolia ebele amitiki moto na kati ya ndako aziki amitiki likolo akoyi alors bato ya ndenge wana bazokolia bato bazosala bato botini na bango nini baprésident mo bakokende te il faut baisoler et puis président na bango azoloba eloko te police bazoboma bato ya police bazoloba eloko moko te mais biso kaka banyama babolole bazoba bakende ta na shoprate na bango awa bobimisi minduku boboma bakongolais na bino nzambe akozala na bino ata bakangi basambisi bino te nzambe makila wana nzambe ndeko moko alobi bino bato batelemi bakende bashoprate basoda na biso bandeko na biso mosusu bakongolais bozokisi bango bandeko na biso bakongolais mosusu bobeti bango masasa ya caoutchouc bandeko na biso bakongolais mosusu bosali nde bomona bokosa basoda na biso mais mosusu mpe mwa no moko mpenza na 4 ndeko tanga kuna mosusu ndeko no moko oyo ezali kaka biso nyonso bakongolais baafricain mais komona tomonde bamboka mosusu et puis mona na basimbi bachinois te bazotouche mindele te bazotouche meme baafrika oyo ya pembe wana te bamagrabi te kaka po noir lokola bango quelle haine lobi video moto talaki bandeko na biso pe ba africain ba telemelaki bango tomonaki ba te elbo ya bandeko na so ba congolais ba africain musu na bango bitumba ba biso pe tozozela bango mais il faut pas se défendre mais bango baza mboka ba pa ngo ndenge ko mbongo mais bana ba osala ni bazo boma bango ba mbwa bazolia bango biloko tout il faut pas se défendre légitime de défense ezali soki batiki ko banga bango tout bakosila au moins bango bazokufa c'est comme ça bazana mindu malikambo pete bango mboka na bango ezaka mboka ba racine ba raciste o bazaka ke mona basombaka mindu ke ofele bastambola na banini au moins te aliro to moya nango ke biso ko to tolinga to zongisa fe bango pe kuna bazongisa fe mais bazana mboka free d'ici kolela musai na nzambe za be fait na lei le busa caméra pona ba congolais te pona ba africain nyonso hein tala malédiction contre na Afrique du Sud ma casse contre l'Afrique du Sud. Hein? Parce que Nzambe a sali bato. Créons l'homme à notre image. Yé moi quoi qu'on dit mamou, tout va comme ça est boité. Hein? Et puis moi je t'assure aujourd'hui, bah si l'Afrique va lire un bateau, après que tumba bateau va s'arrêter bangoni. Il mange parce que cannibale. Hein? La haine ndenge wana. Batanga classe T, ba Zulu wana batanga T, ba selanga l'Afrique c'est tumbanga. Oh selanga. Na ko kende te na boy voyage Afrique du Sud, bela na ko kende souté. Na ko kende te, na kende bateau ndenge wana. J'ai fait ce président Tshisekedi. Na voyage wana badenge bango alobi na ko kende te mboka oyo ezoboma bato ezotumba bato. C'est comme ça. A président ya Zambie azu ya boy, président Swaziland a boy. Hein? Tomoni na Zambie na mboka mo batumbaki ba bilo na bango nyonso batumbi tina. Non, ezali na Nigeria ambassade na bango ba Boko Haram ba kote na bombe bakitisi yango. Ozomona ninga Afrique ezokende sikoyo. Afrique ezokende sikoyo. Ekotikala nini ba africain nyonso noir côté moko. Basi africain côté moko total. Ambassadeur na biso aza kuna na kati Afrique d'ici dalobi ke congolais mo ta kufi na lobani wana mujonde. Ce congolais akufi te ba africain bazo kufa ba hein? Ayi congolais akufi te solo. Ba congolais batinga ba image wa jeu de Mexel là-bas ba congolais ba côté la bango la bandako bazo tambola kati na ngote pour na so akufi moko te. Siko ba au moins ba konjabina ngoto bobo. Ce sont les ambassadeurs ba konjo bana makila na maboko. Ce congolais akufi te mais ndeko no africain. Hein? Oh, tant que bazo bomaye noir lokola yo. Hein? Aza mutu te? Apocalypse zo lobanine. Là neti mbo azoli ya moto la fumangani, azobe na njobi, azoli ya fumangani. Bakufi maloba lokuta. Apocalypse 6:10 abi makile zo kanga liboso na Nzambe. Na ya ambassadeur abate na musala. Azoba na musala mais rende compte na Afrique. Au mona ki ba Nigeria bambeli ba Nigeria ba bimisi bambeli.
omonaki bagane babimisi bambeli na minduki omonaki bazambien ezaka mboko oyo ezanga ntina mboko bayokelaka bato mawa te bayiba ressortissant na bango te bavandika kimia boye ozoma mabe ekoti na kati afrike ekende na yango soki ekei na yango bainvestisseur mosusu bakoya ekende na yango yo kasi sud afrique eleki nigeria na mbongo jamais premier pays africain oyo développé oyo ezali na mbongo ezali nigeria. Est-ce que eleki Maroc? Est-ce que yango eleki Égypte? Non. Pourquoi Égypte obaya bato ebele basaka makambo wana te? Pourquoi kaka bazulu? Qui sont des Zoulous? Et puis président na bango azoloba rien, premier ministre rien, armée na bango azoloba rien, donc bazotunda bango bazala isolé. Et puis ok mindele ba prononcer na noté, mindele ba lobela remonter parce que mon peuple congolais ko la banyama, peuple congolais ko la banyama, bango na bango bazomitumba bazobomamna. Et puis les étrangers, bazali sud-africain. Et puis na mboka notre charte oni ba défendra toujours bapaya. Rôle l'ambassadeur yango wana ba défendra toujours bapaya. Mais au contraire la Sud ba livrer bapaya boye ko boma bango ko tumba bango ezali inacceptable. Est-ce qu'Afrique du Sud n'a pas système qui est mutu comme sous individu à côté mona mutuka to mo kuna muta kota mona téléphone te muta koza na mbongo nete ba côté la kabatu ba boma kabatu style wana yo mona ngoni ni style ba voyou un pays voyou. On a pays non état, un pays voyou, un pays non état. Ezali un pays voyou, un pays non état. Parce que pays aux état ba contrôle na minduki même na Afrique du Sud ta na téléphone de beauté aussi mi téléphone ba boya ya give me téléphone boy car bo mi au téléphone babi kuna koza lo canard souke bele quoi voyou tamologa maître alors tamologa prophète qui fa boyo ka ba bobi mboka ya ndenge nini muna yango tozoloba boye Bible il faut eloba tango Bible ezoloba te wana tozali contre la parole de Dieu Bible ebisi biso lisusu na Matthieu 5 verset 44. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis. Ceux qui sont africains, ba mona qui même ba africains bazo tungisa bango, ba linga bango na Bible lobi et sont des gens aussi qui prient. Bazo prier Nzambe wapi? Nzambe makira. Bénissez ceux qui vous haïssent. Maudissez ceux qui vous bénissent. Ozomona. Et ne maltraitez pas et ne persécutez pas les étrangers. Bible lobi na Matthieu 5 44. Konyo ko la ba étranger te ko boma bango te boy bazo ina bino bolinga bango oyo bazo sa bino mabe boyamba bango la parole de Dieu mais autres homona ezali au contraire à la parole il y a Satan mboko nezali maudit mais kula l'église pesa la l'église ebele basambelaka mena tuni bango nzambe nini oyo basambelaka nini et Matthieu 5:46 le Bible si vous aimez ceux qui vous aimez ceux qui vous aiment. Bolinga oyo balinga bazolinga bino. Quelle est la récompense méritez-vous? Basi d'Africains balingi batute. Batika la bango moko. Bami bendana. Est-ce que ba pasteur baza kuna prophète ngefa baza ba pasteur lokolo kwa pasteur lokolo se kusaka bibembe ba se kusaka bibembe. Akoko babi akuta na président ça kazo occasion te okuta na président lo bakema makila ba africains zo tangeza mabe pona mboka. Baluka bazo luka les intérêts. Un pasteur tant on m'a bezali makile zozala et faisait ça on va condamner. Je plairais mes frères africains. Na leli pona ba congolais parce qu'en tant qu'un africain et puis biso tout africain tous la bomoko tous la bolingo surtout biso ba congolais ne bazo sakana biso ba congolais to mona ngona Angola ba ku sabotage to mona ngona na te Angola sali bote sabo Brazza ko beta film ko benga la biso ko benga na Brazza ba acte ya xénophobie c'est ba sala ki angote ba benga na Angola ba beta na Angola parce que soki okena normalité te oza mikana normalité qu'est-ce que olingi nini honnêtement mboka na biso bato ba kota ko la balingi ça document sans quoi mboka mo registre kate même mboka ba Brazzaville ba immigration zo sala l'été zo sala mboka Angola ba sala so continue normal ba tout ni passeport na séjour no la on a fait ba toucher hotel je biso ni style ni toko sala na mboka na biso na président ça sika akoyo kopé ba tebele abongisa immigration moto étranger son salaire il faut oyebi na Angola visa touristique pour nos kota kuna par jour faut à $200. Visa touristique par jour $200.
Si on sali un mois, c'est combien? Bon, écoute, na qu'est-ce l'état. Mais biso un visa touristique au fait. Ndenge okoti et que bon fait. O nga na mona ki lobby, o na mona ki lobby. Malolo lorista Congo lia ma même inze ma monter ma tous pepela mbetolo Arlette Bonanzo ba Bonanzo. Prophète nge fa lobby nga mona moni bana moto ba doki na moto. Ba soda balandi bango bakangi bango bakangi na mundele mais ba mundele bazo betete mais faut kandi bazo beta congolais mais ba soda na biso moko beta congolais mundele bazo bangi même ta sali mabeza mundele. Mais c'est comme ça, ils ont bagage d'infériorité. Bagage d'infériorité. Mundele a sali ma belle, on kanga mundele non, bozo beta ennemi à congolais, ils ont congolais moko. Na pèse exemple. Hein? Mboko to bengi benga mboka pelengendu. Mboko to bengi yango mboka frondondo. Lelo ba pays nyonso etindeli ba avion, ba bateau, ba Swaziland, ba bise, ba Zimbabwe, ba zonga mboka na bango. Tout no ya biso ata locomotive moko ningani? Ata moi bisi ya mukebe ye na biso moko pe bali banda obenga bango boye kuna na Afrique si bozandenge ni okatoza bien o mote biso moko pe non baza bien te bazo bango mo bazo tima baza bien te misala basa kuna ba sentinelle kuna ba kosala te même oye ba benga ngoni ba maganye ezali awa ce sont les mêmes boulot ya basa kuna ni ba misala ngango wana ezali awa mais to senga na gouvernement congolais bongisa no salaire tombola mo ba salaire wana ba nini yoka bana classe de kota bana ida bana classe au monde bana classe ozomona atomona salaire ba tola ba kozakati na yango ba koyate bana classe c'est vrai ba zongi total parce que autorité budgétaire mboka ezalaka parlement ata président na bilo classe ofeli lelo ba maître na ba médecin na professeur ba sengi ba salaire $900 parce que ba gina salaire ya $70 et comme $900 parce que classe ofeli c'est que monité là on suka na kati parce que budget attendre président le bibo il faut bâtir budget na yango na parlement adopté pour ba mettre pe kota ba soigner te bolaki na $70 boko ma 900 boko ba te 400 300 au moins c'est ça le problème ba mettre pe motema mabe ba professeur motema mabe parce que bino na $70 hein boko ba $200 $250 ba tie 900 et so la ça ni premier mois kota deuxième mois kota na grève ozomona c'est congolais moko motema mabe parce que bino baki na $70 hein par mois $120,000 $70 lelo ba tieli bino kaso fele mais ba tia nota bino kosenga $900 sikoyo professeur universitaire zo combien professeur universitaire $1,000 akoza sikoyo combien ba médecin ba koza combien ozomona so ba tia nota $200 $300 bozwi parce que intérêt ya mboka ngoza na mboka ngwa ennemi ya congolais ezali congolais mo en fait ngepa okota la caméra so na président Facho ko yebiseni na makambo nyonso leki na Afrique du Sud décision nini akozwa na kati Afrique du Sud to eloko nini akoloba na ba congolais nyonso bazali banda eloko na koloba na président Fachi boy na longo na chapeau na ngai parce que Bible ebisi biso na kati na mukanda na Romains chapitre 13 verset 4 toute autorité vient de Dieu. Gouverner, c'est prévoir président. Congolais nyonso ya libanda pe bazana Congo awa bazali bana na yo. Mobali ya mama bengaka papa. Kamata bolingo ba Congolais. Sala makambo baninga basali. Kozela gouvernement na ote. Tinda ba avion ba bis. Ojo se ba Congolais na mboka na bango. Parce que l'oko ezo ya grave. Au moins Nigeria beaucoup adam atumbi déjà atumbi ambassade ya Nigeria ya Sud-Afrique na nini wana. Basakaje baso prat na bango ba pe mosu e bandi kokota guerre civile ya ba africain yango wana. Et kozala o ya comme na mboka bato te, o ba kota na mboka te, o ya kota mo. C'est très dangereux. C'est très dangereux bandeli nyonso ngo. Et puis na likambo yo et ko risque ba guerre mondiale. Parce que ba puissance occidentaux ba kokota obala minduki na bango bazoleka komeka ba kokota kati na yango zwa mboka na maboko kolanda bato FCCT kolanda bato gouvernement na ote zwa yango na maboko ozali président garant de la nation garant des institutions yo mona kite soki motu moko ba kangi en otage soki bazong surtout ba français mona président mo français ko zwa citoyen français pourquoi belé ba congolais ba kufi ozova na kimia ponani nous vous félicitons na acte obandaki na réunion na okende te parce que mboko bomaka bato okende te nous vous félicitons c'est comme ça oyetikali tala yango zwa bolingo ya congolais kotsa na mitema na yo sauver bandeko na yo même ko sauver baninga musu africain oyo bazanga moyen okoyi ko sala yango et ko sala malamu mingi ko kanga miso te fungola miso na likambo yo
basala diplomatie ya makasi parce que oyo bazokufa ce sont nos frères, ce sont nos patriotes. Je vous donne un exemple pour na sa président. Moi j'étais à Brazzaville, Gabon, na konda mbuka ba fini partout. Mais mon colonne a monaki boma nyoka, boma zarwatika nyoka. Les jours où moi j'étais à Brazzaville dans bien, makasi. Oyo na monaki batie congolais pour na mokate. Il y a 5 francs. Batie na saki bakangi pour akufi, c'est là le jour où on a le baki na tika ki Brazzaville pour na kozonga mboka na Congo pour na libérer parce qu'on un vrai patriote. Tala ba congolais. Sala makambo bali fungola misuna zala fort congolais ko sasima ya bino. Ba sodo tozana yango. Toyi bozo protéger biloko na bango. Mais les gens qui meurent là-bas. Bible robina biso na Romains 12 verset 7 à 14. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Hein? Kotika mboka yote. Talelo ko nazobisa yo, okosala ngo talelo ta lobby. Tinda bavion. Congolais ko boya ko bima c'est son problème. Congolais ko bima est allié à toliaka, to melaka, to vandaka. On a laissé dire nzoto malamu tala nenga zali. Il vit au Congo. Hein? A sali très bien talaye. Hein? Azape na mwasi na ina mwana na ye abala maman moko ya bokoto. Abasali bien. Hein? Pourquoi aller là-bas, aller là-bas? Bon, ça fait un salaire, qui m'a dit mboka président pour salaire za maigre. Hein, richesse ya mboka botia yango congolais ya kobimate. Tango Kadhafi azaki na bokonzi, Libyen bimaki libanda te parce que Dora de Zalaki. Pourquoi mboko eza béni, boko bongsa yango te, talata kolela mosai na Nzambi para bande konanga africain. Na leli pona congolais te, pona bande konanga africain. Tala message na pesio soko yoki yango, soko kusala yango immédiatement et Dieu te bénira. Prophète ngefa le kamba na moko ba konza mboko ba tonga libanda ou ba soki ba tonga ki na kata mboka na biso me bana mboka bazozwa misala bana mboka mbelelo baza bien ba tonga ngo libanda ba Fred ici ba tonga ngo libanda ba pays belé pourquoi bisa bango ni mitema mabe et puis ba ça toujours continuer ba ndako nyonso ya ba africain ba tonga ba ko récupérer ngo ba ko tumbango. Hein? Ndenge zo kende parce que ambassade déjà ya ezaki na 12 étages hein na Nigeria kiti hein. Boko Haram kiti si yango na ba bombe. Yeba pe ba sud africain ba kotika te ba okinda kwa président Songolo ya ba ko kitisa pe yango ubi ba ko récupérer yango boza na perte soki botonga ki ba immeuble on a bana mboka ba kozwa musala ba ko sala mitem ba ko bima pe di banda te parce que misala na mboka te tala mitema na bino mabe eloko ekomisi yango ozomona mitema mabe parce que richesse ya congolais yango ezo kabola la mobole ya partout yango wana bozwa ba idée malamu biloko wana botonga pe na Congo ezali vierge bana ba congolais bakozala bokomona bakobimate pe baliwa ya papa mbe kozala te. Merci prophète ngefa to ndoko malabso na suka merci na boss toujours di pumba na makaso zo sala biso toujours plaisir ozo bakisa toujours maele nzamba zo sala ndenge toyoka naka merci azo pesa force azo pesa makaso souffle de vie to kuta na ngana bino ndenge za la prophète ngefa na zo ki tembele miko to kuta na kite prophète ngefa na otuno gouvernement c'est bima ki ba premier ministre bima kala kutu ba o ba bimi misusu ba ministre nini partout botozo zela ki ba la sa budget ya mboka na biso place wana ko lobani. Mais tu sais que dans la zone beaucoup na ba budget 80 milliards 100 milliards à de 100 milliards 80 milliards ouais. Alors mboka na biso budget c'est 3 milliards 4 milliards 5 milliards à cause de l'angwa msuna temps à sali ou à copie mbonga dans la caisse à l'état mbonga c'est à cause de l'angwa ngwa ozomona il y a 80 milliards non même bon compter na gouvernement il go ça le côté muna gouvernement est incapable parce que ça le côté pour nani moi j'ai suivi Shadari 46 ministres il y a majorité présidentielle PPRD azo bisabango boy bon moni bato yo boti ya bato ya PPRD na cash na PPRD na FCC na mosala bon moni bato Shadari moi j'ai vu à Menzi ba signé mikana misato comment ministre ya pays yo aussi mikana misato est-ce que yo ko servir pays to servir individu réponse c'est pas servir individu mon kana mo ba signé il faut pas tous accord ya biso ya parti après la partie yiba ton sambongo na 15 AP perdu mbongo mo pe tu bunga mikolo 15 millions portés disparus 15 millions de dollars portés disparus nana zimbonga mboka et outi na kati na cabine présidentielle na cabinet présidentiel ezokoloba nana zimbonga mboka 15 milliards de dollars portés disparus nana zimbonga mboka mais na bilio ba caméra il y a budget na bilio caméra 100 millions ba 100 millions bah mais c'est 15 millions portés disparus. À quoi ils vont tenir une gestion pour gérer? C'est pas Kabila qui gère le pays,
na côté ya finance administration eza bango bakojustifie yango lokola mboka justice eza te mboka parce que balasaki opération ya bainspecteur ya finance babanda kodite yango kamera yei asigné alongoli yango abi jamais bakodite yango te pourquoi apekisaki bainspecteur ya finance mpe misu bakangaki bango basala audit bayeba où sont partis 15 millions de dollars, où sont allés, où sont les grands voleurs bazali wapi barete bango zéro. Prophète n'est pas état de droit dans mboka na biso les osala. État de droit de ça pour ça c'est état de droit solo 15 millions de dollars au yeke na 100 millions il fallait état de droit bakanga batonda ba poursuivre bango et la justice état de droit zate. Pour ni premier ministre atema ki mingi koto ya nini yebeteka ki c'était mingi koto ya justice. Mais c'est dans la vérité. Abi yo ba votaki yo te. Ezali na Kabila motache yo wana na biso PPRD. Ai bisa que vérité. Hein? Ai bisa que vérité abi yo moni yo ba votaki yo te. Premier ministre abi kota justice vraiment faut. Ako sala eloko moko te parce que premier ministre azali moto ya PPRD. Azali moto ya majorité présidentielle. Ako sala eloko moko te akoyoka injonction ekouta epa ya mon continent Kabila na oyo bengi Shadari. C'est fini, il est ça eloko te akotaka étiquette. Bon yo so baleka na basani. Oyo scout baleka wala badi banga badi bodo oyo na oyo to leka oyo to kenesiko musuna ni oyo asuka nani oyo. Chibala qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba discours inutile akosala ni Shadara yi bango to ba komaki ba saki mikana misato donc na gouvernement zo pesi ba chance te to pe nandimi penza chance penza makase kozala te parce que j'ai dit souvent muna autorité budgétaire ezalaka parlement il faut budget na bango nde parlement adopté yango soki parlement pour Kabila majorité ba kondima c'est là 12 milliards hein ba kondima 12 milliards donc on a 6 milliards attends 12 milliards parce que mbongo mususu pour gouvernement à cause 5 milliards to 6 milliards et ça pour investir bango hein ya ba bureau na bango na ba fonds de fonctionnement et peuple sikoy. Mais les loso peuple les loso qui chef ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi a télémé lobby vraiment ko député zo kala salaire à $4,000 nani député zo ngata $1,000 to tseka to tsaka to tseka ata 4,000 to tse nini to tse nani ministre ata na 6,000 to tse ba soda ata na $1,000 au moins na télé mboka na biso to ranger biloko ebele pe ko konde liboso ke au moins na soda en général bah tu sais parce qu'on attend $1,000 attend soda c'est bah tu attend à $400 au moins tu mboka nsto kende bozo ke tout le monde a député aura $12,000 mais député on est là au moins tu a ça 12,000 et au moins la mama ina se awa mama etondi plein tout le monde a bloqué ebele ba nini au moins tu loko wana et zo causer biso pe ba problème munda c'est de ko pesinga yano nazana mawale na koloba mingi te pona ba moro ba kufi yango mona bati noir na matanga na mono leli musana nzambe soka leli eza mabe nazana mawa mingi muna lelo na koloba mingi te na kosenga na yo 4 émissions et à la prochaine fois ce qui passe na sina motema to continuer mais pasteur a bien se na Afrique sida ibo ya le société pasteur a bien na Afrique sida je ne peux pas aller na okenda mboka makila te mboka to simba batote et puis na yebisi ba sud africain c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Au moins, makila, vous touchez les Congolais, vous touchez l'Afrique mobimba, mais les Zambiens. Vous aussi les Chinois, vous aussi les Indiens, mais les Blancs, vous touchez les Blancs. Pourquoi les Noirs? C'est la haine et la jalousie. Et je dis à cette pasteur, on a une invitation, je ne viendrai pas. Na boy lokola Tshisekedi pe boy yo kene réunion kuna c'est fini je ne peux pas. Merci prophète ngefa to komi na suka batebele balandio bo continuer kolanda ba analyse ngana prophète ngefa to sula pona mboka lelo mboka nzo ke bongi to mona bandi ko so congolais o bazali banda ba kozonga mboka na biso po ezala makambe belé o ezo sala manam ba pays libanda o ezo bandi ko so mona bandi ko so ba o ke 400 nzela Turquie o mona bazo kufa o mona bandi ko so na Angola ba lo bambongo ezali susu te mais kolia ndi bandi ko congolais bazo ndem su kolia est-ce que kolia muta ko landango mais na mboka na biso bidji ko ba te budget mo be pona mabumo abatu pona kolia bato mo ba ozonga na bango na kati ya mboka nsu yango to senga na Félix Antoine Tshisekedi président mboka na biso o vima azonsi ba na classe ofele na makanisho azango kitoko soki pe lelo asali yango abongisi ba place ya kolia abongisi po mboka na biso lelo so to président ya malamu abongisi so kolia abongisi ba salaire mwanda ndambu nini o mona ke ba kozonga na biso
Qu'est-ce qu'ils font en Europe? Comme après que tout le monde est là, même sous le président Alexis autant tout l'année dans ma banga. Mais oui, pour changer moi peu prophète qui pas changer par comment ça la analyse bien pour côté la pona président Mboka na biso pour les canisseurs aux ça na classe au filet de l'eau ba paré belé ba lobé on ba bando linga été prophète qui pas un monde de la fin na ba tebelé ba landi. Kozong ça na classe au filet problème exacté monsieur Mouna mais était calaté. Hein? Non, tu expliquer bien. Dans le lobby, c'est un que Nzamba ça la grâce. C'est une bonne initiative. Il y a Kitoko. Mais le coup la base en alliance na FCC, les copains n'andoki à Goliayo. Hein? Bakolukaka ba bloquer le coup. Na ibisio lelo muna. Bakoluka ba bloquer ngo ba FC ba majorité na parlement national. Na soki ba bloquer ngo so papier président ba ntobe bali banda ba koloba mondenge ni président mo ka beti c'était. Mais ba ko so paye, ba bani ko so paye banda ko la so paye le lote. Ezo so pana ka comme Nicolas. Oh ye mo pa do kamwa ba photo na e oyo zo kanga na kati ou photo eza. Ba photo na kati ya ye. Ba comme ça président loko la président ya Facebook ba go. Président Facebook le loko président mo ba ngo mo ba tuna bango kuna. Ba ngo mo na kata présidence. Ozomona ezali malamu te. Soka na makanisa malamu, gloire à Dieu a continué yango. Ata la presse ne ata la presse moko mabe. Avant la presse moko et puis on a ba vrai porte-parole te. Adana ba okola ba mende, lokola Mouna Cédric, lokola ba ne ba kolobela kapenda président azate. Presse ne eza futi makasi. Ils ont impacté. Mot de la fin, on va te balandio. Mot de la fin, on va africain, on va congolais, on va Rolanda. On peut s'attendre à mon boté, on peut s'arrêter Yesu. Na mot de la fin, mot de la fin nangai, ezalaka mawa. Moi attaquer une main. Na linga komona makila ya mutu boté. On a zomona na Afrique du Sud. Banana botami, ti lelo na mona yango te. Mais tant on a zomona na bidini na lete mona. Pe na kolia te, na zobondela Nzambe. Abongsa Congo na biso abongsa ba pays africain ba kondi Afrique botika mitema minene boye ba peuple na bino bazonga bosala misala et numéro na ngaso ko zwangai 00243 89 610 49 41 soki pe ko zwangai lisusu na 00243 81 807 26 78 pe ko zwangai sur na 00243 99 99 42 937 pour na mbote na opesa mbote na mutute na pesa mbote na Jésus-Christ l'homme de Galilée na passe na motema. Merci prophète Ngefana passe na motema bolandi prophète Ngefana nyonso alobi bomoni mosena nzamba leli soki mosena nzamba leli ezalaka mabe sinya mabe pona mboka na bino bobongisa ezateka fo tokindaka ndi tokindaka biso bazulu biso toza boye téléphone na mutu eloko boye bandiko nyonso bozo simba baza ba soko 4% na bango mona makila mutu makila ko bima omoni ezala ngote makila moko ezala o makila ekomi Afrique ici makila ekomi ya Congolais biso toza makila tant ozo bomande kono Congolais ko yeba pe oyo bomi yo poza na famille yo poza na bana est-ce que bana na nyonso wana bakozala bien est-ce que bakokola bien toyebaka tozokola tozobota surtout o bazosala ngo bayeba faire des familles pour sozo boma un jour pour pour ma libanda est-ce que libanda vous avez bien sûr pour moi qui monde kono libanda merci na mon boss souci de Pumba merci na malolo lorista kon oli ya mame minze mamotema tous peuple la metolo Arlette bonanza ba bonanza Fanny bongende mona banda la solo alanda kabiso bande konyoso bazolanda biso bande konyoso boza libanda mboka nzamba za na bino ngana bino tokutani lokolo Yesu akopesa souffle de vie tokutana kana bino tondo kokutana chaque fois na l'émission na biso Christian Touré mokindi na montage ningezala kaka check bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe cheka
check-up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba petembe ezali te. Bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka. Tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa. Bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala condition ya kosamba kutu eza te. Ebongo check-up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto. Donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono. Boyoka bino moko ndenge mama alobi. Bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien. Bomoni mwa elongi na bongi muke kutu batu babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino
ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Bus Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au kokuta yango kaka. Na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, kaka et pe bandeko ya Power Bus Car avec impact. Power Bus Car, musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bus Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. CongoFrance.com